Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina kanabundela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie n'a pas ça qui n'a pas soyé parce que nous tous n'ayez pété le kola malemba. Kolina na ya diamant, Gisèle Oumba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, vous antenne na biso surtout il y a liberté d'expression et d'opinion. Merci na binonde bozara pona, merci pour la fidélité, passion surtout. Wana lelo na yambi nambi confrère nangai toi na kati ya Suisse Genève Didier Masuki mobala mande fois pembe. Wana ce total et directement. Bonjour Didier Masuki mobala mande fois pembe, bonne santé. Kimia, plaisir à toi, Diamant Noir, santé pépélé. Plaisir au Yambon à Switzerland. Bah, tout le monde en a, j'espère. Ah, ben live. Oui, en live, oui. Tout le monde est belle, mais bah, je sais tout foutre. Voilà, plaisir à toi. Les camions sont en bas, ça, on mukona. Voilà, les longs, on a coquille. Tout le monde a ni. Vraiment, tout le monde a ni. En tout cas, les essais, na Diamant Noir TV, bandiko ba yambio déjà. Tous ça, on attend, tout le monde a. Maître Saddam Bazana bana Suisse ba mbibiso ya kitoko tomoni Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait. Donc obike Jean-Claude Daza somo moko merci na yo esiko zolanda Diamant Noir TV en tout cas merci na ndinge boyambeli biso surtout que na na 4 étoiles 4 étoiles pour Jean-Claude Mabanzo on est sengo mingi bongo so totali kuna zina go de makulusu ekutu na roloba Zinago, merci na yo puis accueil pena ma kasi na kati ya Suisse to bino surtout oyo bozana biso elongo na kati ya Suisse poto zana wana na zongite na zana noir na komi ya binote Didier Masuki ba Holanda yo balanja Diamant Noir TV ba tonde belé ba vanjo na bazolanda yo ba partager déjà ba vidéo papi gento lo be la vie mbote na yo siko zali edino image to zawana to solana Didier Masuki mobile mande fois pembe on a soba bika mobile mande fois pembe basi soba kana swata yeme ya super Anita lelo ya batu mama Anita lelo kangabwe aboye kuna linga makamwata ça va ya vanza masolo père otika vendre libela esengo mingi so bazokomisa boye wani za poto sala moi bien c'est émission Didier Masuki ezamba liboso to yambona Diamant Noir TV bande ko bayibi journaliste monene na kati na biso mais surtout bi on s'est présenté bisa bango biso za kanani à part journalisme est-ce que makamusu expliquer biso en deux mots qui est Didier Masuki? Merci bande voilà ni bozana na Diamant Noir TV c'est Didier Masuki mobala mande fa pembe oyebi ya yo kayo moko komisia ngodi mais eza pembe non ah été eza pembe voilà donc Didier Masuki naza congolais na botami je suis congolais biso unité robanga père de mère te ngana ça de père de mère d'accord papa maman ba yombe 100% donc na botami na commune Kalamu na veni Kingabwa numéro 27 pendant ma décision to ye maman ni talamba ngo bien danger atesko mutsamba kuyoka likolo il c'est tout non ya des gars to yamona parler na Lyon des gars obi ko ça place bi ba yamba yo
Ce n'est que le début, ça. Vraiment. Donc, et après Belé. Merci. Donc, David Mombelo a ébi, il a Suisse en Barabat. Big Antsumbu na besoin d'écouter. Des fois, les grands producteurs s'appellent, donc voilà. Arrive qu'on on a yambi pété. Des fois, donc aux ans ba mission Belé en Suisse. Des fois. Diamant noir yabino. Voilà. Donc, dès Masuki, voilà, na botem na commune à Kalamu. Natang na ITS ngiri de boyebi pa wap na zora diplôme na ngai et après boyebi qui dit masuka zaki mo beti ndembo j'étais vraiment un footballeur ouais donc tina yego du poto batuka ba bika no didi nga kependa boyeto otane na ba grand professionnel banini na beta ki on pe na Suisse mais le wa Suisse à l'époque un pays à football té na côté na monde à boulot et monde à boulot ti na ko sala ba ko na nga ya animation culturelle na niveau ya internet par correspondance et puis on a comme chroniqueur 39 millions 39 millions félicitations wow. Merci. Faut appeler ma casse na musa pour qu'on bon au monde à l'époque Diamant Noir il y avait pas encore beaucoup de chaînes net lelo hein les arguments c'est normal lelo ce que pour m'dasa lango eza passe pour ani ba chaîne eza ebelé ba viezo kabona na ba chaîne ebelé mais à l'époque nous arguments donc c'est normal bête la biso mo mukeka lisolo na noir il y a début avis du public. Voilà. Nous sommes des écoles. Bon, avis du public, il y avait le premier concert, il a fallu dans le pas Kofi Olomide. À un concert, mon à salle arena na Lausanne. Moutazalaka na monopole aux images, ezalaki maso ya Hollande. Après moi ba chroniqueur Hollande, mais on dit que tikani musalango. Comme après, azo ba image, ta concert baninga pe na matina caméra nanga. Na mani ko filmer. Fallait se la rater. Staff a fallu se la rater pour nga zaki na droite na zo ba image, ba zaki na muti bon fallait zo ba image. Ba benga nga peut ba kitanga na podium pe na mboka nga na kata Suisse na Lausanne, ba benga nga na podium ba kitanga na podium. Ezaki samedi. Wow. Et le dimanche, barbecue moko zaki na Lausanne wana. Ndenge ba kitanga na podium et saka batu passe. Na mboka na biso. Ba chroniqueur ba yaka ba kena mais comment na Suisse makambo ezala te Didier. Nenge sali boy to créer maso na biso donc on a zaki mutu na ninga pour filmer na ba feti trop ba nini nani na sala ki ba cours wana ya wana ti na ça bon na sali cours na animation culturelle na niveau internet voilà après lobi nango dimanche na barbecue na moi ba image on beti le ezali wana na chaîne YouTube na biso première image ya Didier Masuki ezali na place ça qui avait du public na barbecue na zo filmer na ko poser ba question. Première émission dans Salaka, titre on a besoin que Bassi a porté parce que nous balles mibali à Kinshasa. Ah. Ouais. Na bando maman banda na ngo kala. Banda kala, ni on so na sala sala ngo donc. Voilà. Ande kona biso. Ba maman ba ils ma bête. Ils ma bête moi. Ils ma bête mi ba mo la on est ma bête mais on les balles là partout. Oui. Ils ma bête. Ba maman ba lobby, ba mibali pe ba lobby. Voilà ninga vie du public banda ki yango wana. Et tant na sala loko on est pesa ce qu'on appelle ça combo ya chaîne. Tu repères en commoni, ouais, bah image on a ça dans ma bonne salle montage. Tu repères en commoni. Na bien bah tu vas coutima, tu vas concert après tu t'appelles ça à vie na ya événement. Tu as une massa moko Bob comme les Bob Source, a bien dit tu personnes comme avis du public. Ne comme avis du public là c'est bima. Donc historique avis du public qui en wana donc ndenge bimela et tilelo. Il va que n'en peut bien aux yeux, bah tu belé va bimiter dans cela na yo belé. Vraiment belé donc normalement on a autant ba comboter. Te mais mon dambo. Le tout ça Didier Masuki à quel na diamant no apona ebisa ba te belé boité le na diamant to yambio. Mais ça m'a bête. Beauté image à l'écran vie du public. Ah d'accord. Beauté image, ngam na pesa comme le meilleur de Paris à Solandanga depuis Grèce temps en Grèce. Ba Bogos na Nivakin, ba Rabi Mavinga, ba Milor Nzumba, ba Christelle Lumpungu, Azam Marie Lelo na Paris, Christelle Boanga, Azam Marie Lelo na Suisse, et Belé Vincent Chiluizi, oh Lelo Bozomone, numéro 1 Azak Paté na niveau la voix du peuple. La voix du peuple. C'est mon fils à moi. Baza et Belé, la fille na Paris, Pamela Chocolat.
Nasi bo kama ke Pamela Shekola abandonne la vie du public dans même na ba photo tout puisque ba image na ende YouTube on a kala ba boma yango mais abandonne la vie du public ayebi Sikazali avec cordon na Isaac Mbongo au Azan Algérie. Donc bana baza ebele ba Diana Mole na Canada. Qui encore? Bah ça vraiment les grands comédiens au Bozana, le grand humoriste à Paris. Nani ça ba humour na Paris, comment il s'appelle? Nani. Ah, Osana Badjani, Azana Paris, humoriste na Paris, il y a les canaux du public dans niveau il y a ouais, bah David, bah il ils arrivent en Égypte. Pour les gens qui partout. Ah, en Égypte. Il y a un représentant du public à partir en Égypte. Bah David. Bah David Mombele. Ah David Mombele. Vraiment banda baza ebele o msuno ngota ba commenter balika ebele batani ya mbongo baza na kini balika ebele ba donc vraiment ebele. Ba Eleonore Kinunga banda baza ebele donc aussi ces émissions. D'accord, Likamute, merci pour to landi. Ça m'a bête ko ye baratango et si ko bandi après continuer bongo expliquer biso bête la biso lisoloti. Moi vie ne bando kino mono zo bomba. Olika diamano atuna mais biso to okende na vie ezokende nini. Wano vaino na ozano nanu Didie Masuki ka bongo ye moko azokende. Oui, na banaki yango non na banaki na zaki na nga mongo te. Tant na banaki yango na zaki jeune ex-femme na ngoto zaki na boso. Tozaki na ye, tobani na ye, sinon c'est la vie du public. Bano qui non vraiment très bien. Mais boye bi botala tala ngo boye. Bien sûr, oui. Ouais, donc zaki na ngo bien, na ndenge en plein on ezwa ki mais na moment wana ba chaîne ezalaki mingité. Ezaki mingité ndenge komi lelo vraiment boye donc bon. Et ça la passe, ndenge lelo internet est commis et ça la passe mais. Pourquoi ça passe? Linga ba msuba bimate? Non. Voilà, c'est une bonne question. C'est pas que je vais bimater pour YouTube les a ngaté. Bisonnier c'est ça le panga batu ça ba locataire. Mais c'est seulement qui tant au côté le panga batu ko ya to bois ka ba salité ba bazo ko bazo ba salité comme le panga batu. Donc pour dire ndenge to sala musalango et ça souvenir ça qui inventé. Avant ça bo ça ba documentaire au senti boki ba Congo, boki en Espagne, boki bo ça ba documentaire bien mais les autres ndenge komi mutaya te caméra. Bah on bien on va matière tout sur matière tu vas nous décortiquer vie privée à mon tour tout ça pour ani ba vie quota et ça sous ça la prester on est sous prester donc ils ont regretté la mimi et loko wana mais na moment na biso wana makama tous acteurs tout le monde en quota total a trouvé ma comédien la vie du public ba c'est mutu boye kuna nani ba c'est boye makta boye mi mutu boye c'était comme ça ça qui vraiment kitoko oh bon ça va pas ça kitoko ba ça tilelo comme babino ba migeniema ba tedi mola ba papi gen tozo sala musala malamu ko finga za la raté na ba chaîne nga na lobby wa ezate ko batie matière ba ni ko décortiquer vient mutu finga non mais lelo ba chaîne belé boye bine komi le quoi comme tout a communé internet comme rien mutu non ça ba ni ko finga ba donc c'est ça donc mais apporter nga plus et apporter nga ba belé avec du public donc ouais. Qu'est-ce que makambo belé so ngana lo bayo lo bien atiki yo tozo ka ozo bete la biso yo Didie Masuki lelo mobala mande fois pembe tozo landa vi ko ba ngobeta belé lelo pourquoi ba tutu ba koma YouTube même batakin ba koma YouTube pour entendre ba ko comprendre que YouTube est futaka et ko imbo c'est vrai na ko bombater c'est vrai na limbongo belé ya YouTube na lelo pena mbongo ebelé donc voilà donc epesi nga avantage ebelé et surtout na niveau à relation oui. La niveau de relation, voilà. Grâce à Msala. So il y a du public tenga di masu na okota ba place wana te. Donc pour na Msala oyo na comment relation ya makas et surtout bande ko respecter na respecter ka Msala nanga et c'est pourquoi manzeleza ya kufuma ba place ebele. Vraiment pour bande ko bazolando ba Jean-Claude Mabanzo ba vanda bazolanda ba bitala Didie Masuki ba do yali ya mbongo belé bongo ay bazotala mais ba boss avaine déjà mambuno so vanda mais biso to linga to ba boy parce que les lobbies wa congolais tozotala bino bozo ko ba yaya na musala oyo biso to yaki sima to yeto kuti bino ndengo lobi bolia ba mbongo ebele mais ce to lobi to ebisa passe ya musala o makasi zarani passe la ngozani yo uti François yet oza bezo sa be mission faut nous foutre caméraman oyana eti tant ba bengisi caméraman ba bengisi yo do yo mo débrouiller c'est quand oya yo na caméraman et c'est on ça oyana caméra et c'est faut foutre caméraman ba difficulté na yango wana ozomona oko poser caméra mais o ça la mission mais
par rapport au cinéma caméraman azo filmer image ça différent au lingama zo ba gros plan c'est ça ba difficulté nango et ma deuxième difficulté musala oyo o bien to finga maka misuko betama ozala mutu mona alela olini yo yebakate osaka émission contre yete mais te mona opesa ki tema mutu wana kutani na makambo wana asalela kango akomi touche azomo ndeki yo bwakela ki ye jeton émission wana or que rien or que rien okutana yo kutana ngope si nakutana nango j'étais menacé une fois na Paris na Château Rouge nakutana nango si osala nini pour écouter Château Rouge na biso koko c'est Château Rouge na biso makambo na cité Château Rouge na biso ka okene ba kaneli ba oui to luka kayo ba mimiselenga ba quitter penza heureusement na zakana oui ya mabe wana pele ba katela ba mimi na zakana na sebindo mbasi na bato bazakana na pembeni nde ba luka ki ko edenga na maître Didier Sadam bazalaki wana bazui basimbi sécurité na nga quoi. Ah bon? Ouais. Donc, tu écoutes un langue belé, bako kanela yo, bakana yo bakate. En plus, mususu ata au sale le côté. Mon ibiso ba congolais, pas tout le monde plutôt. Au sale le côté. Boela moi cité, aux ana nyongo na été. Le fait que zo mono ka ko komi en pleurs, aux ana succès ba la kombo na. Ayini yo mbala moko au sale le côté. Au sale le côté, au komi ba mo ennemi, so atali amoni ka na télé, ndinga o zapa. Ndinga aux ana oza bineme belé. Oyo oyebi bango te osala bango eloko te donc c'est comme ça ba difficulté musala oyo yango wana ba mafinga kokanela manzela kobeta et surtout il y a tant na biso eza vraiment ndenge comme sous les lotés ça il faut le dire neto yoka quand on sait la montée to sait la maille normal mais il paraît-il la monate mais neto yoka il paraît lelo makama fétiche ko dans kata musala oyo neto yoka yo donc yo na kati zate. Non, c'est pourquoi nous sommes en fétiche. Pourquoi? Mais parce que pour ça combo Didier Masuki lelo tant biso to tala moni bato balinga baye faut lingo za moi lititité. Non. Jamais. Mais secret nous anini kasi. Secret nous aki musala. Nga bano ba collaborateur beleka na vie du public bayebi nga beni na linga bulo. Vidéo kaso za flou so nini ba ko bandelango. Son so salika mo bulo ba ko bandelango. David Mombele ayaki en Suisse. À mon avis, que oui, nous avons école à vie du public, au changé, oui. Nous avons un film qui est, par image, nous sommes à Sali, à Suisse, nous avons qui un film qui est émission de Londres, émission il y a Biga, émission il y a Rive Kono, émission toi c'est en Suisse, nous avons filmé. Donc pour, nous avons ça, nous avons mingi, nous avons fait ça propre. Mais si vous expliquez bien dans nos vies, yo mon coton, yo zaki joueur. Bando beta bali o komi na Suisse koma kindenge nini o longwa na koto kati simba mo eloni salaki po bete biso li solo mukomo okendaki mais avant que wana se kozaki déjà na mwa likanisi non ndenge nini sala o tikimba mo musano ya bale mba mo nazaki no na likanisi wana te oui nazao beta na bale pena na FCB nazao beta bale mais à l'époque pour bale foot à mbongo mingi oui mais à l'époque on a Suisse azaki m'intéressé pena na ba footballeur étranger te c'était ça le problème nazo kende na ok entraînement bazo pesanga salaire te juste abonnement kaka ya train na bus là qui na mais salaire ezate si bato bayamba kingai o bayamba nga ba Kim Prince de Lausanne ba bina po bango bayamba nga tanga na ba mboko yo na ba grand frère Jean-Marie Mayazi bango bayamba nga abina nga mais luka na musala po boyo vivre comment biso to ko konte o kabla hote na poto mutu taluka na ndenge na e ouais ba pesa na eko zo musala restaurant premier emploi na restaurant na VV. Na juste salaire le bosso na moni 2800 francs suisses à l'époque en 1999. 2008 la bête on se va calculer à kini wa dollar. Na mona ngebele kabina bali na kina na zwa le côté. Mon place na tikela bali yango wana. Bien na mbongo ezate. Na moni kuna mbongo ezate. Allez. Na komo kimi na entraînement na se donner ce qu'on a boulot. Tina ndenge na kokota so makambo ya net. D'accord. Mais na yoka kilo moko na Suisse bande comme susu na tanga bakombo na bango te mais ba bike Didier Masuki aza mbuma mabe ndenga na okaki na lisolo mais pourquoi tu bakolo bano na éviter mutuna sa kolinga hote na vie mutuna sa kolinga mais so mutu moko alobi que aza mbuma mabe na likamni ni mais a expliquer que te na mambo belé azaka toujours na ba vie ya bato mais yo moko boyi olobi que bato be na internet ba bebisi musala pour bakota na ba vie ya bato. Mais comment il peut côté la vie à battre? Mais na côté la vie à battre, il y a d'autres épisodes à battre. Mutu musu wela eloko te.
ayina kaka bongo abimisa yo mabe maman mutako linga yo na batu nyonso azati. Il y aura toujours 2, 3, 4, 5 personnes au bako yina yo. Mais pour yeba ke mutaza bien, vanda na ye. Bo tamboli moi 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, au koyeba mutu. Comportement. Koyeba comportement mutu. C'est ça. Nga na bien donc c'est normal nga na mona normal pour mutu nyonso tako lingo na vie. Ça c'est impossible. Merci. Via DJ Masuki na suis ces rendez ni na baninga nyonso tout. Nga mutu no sayebi ke DJ Masuki est très gentil hein. Mutuno sayebi wa zama normal. Non, une boke ba fleur nga usoto nga na yeso ke ngadi mano a défaut na. Le pona za bongo. La colérique makasi. Te pona bongo. Kasi nga skona sika makasi otuninga na. Kasi otuninga défaut otuninga siko so na vivana. Ndenge vivana baninga. Pour moi la sika so. Vivana bango bien. Changer ba mo. Na vivana baninga na nga bien. Na ninga problème te. Des fois moi ça na kuda lobanga mais yo mkumso kokufa ka likola olinga batu. Ki mutema la mo le kitro. Olinga mo na mabe ya muninga. Na ninga te na ko rate. En tout cas, na kokate même na msana msa presse oyo na kombo onga na sa DJ Masuki na ko tozete na ko linga te ke bano ba par exemple ba yele lobo ba yebo na susi na simba caméra na filmer ba mais moi je l'ai fait pour neza msa na biso na fona mikiti ça pour lobby oyebite na usunga pe un jour c'est ça balanda Diamano activé besoin na biso de partout ezakara mba question musuto tunango poto comprendre ndenge nini mutu azotambwa na musala poto yebi bango bien DJ Masuki mobala mande fois pembe tango tozo tuna mituneza kaka poto comprendre lelo ovandi na musala autant ebele au mona batu basi mibali surtout na communauté na biso congolaise obi na biso le omura bien nazara sensible na makambo no lobi olobaka makambo basi nde bakinda ko bala mibali na kini mais siko lelo na otamba po makambo mpe koma na makasi komi na lelo normal mais ce to retourna mutuna to retourna DJ Masuki tango zomona communauté na biso congolaise eloko nini ezosala ke mabala na poto penda ezokoka ko vanda te basi mibali même baki bali ndingo lobi même awa eloni c'est ça bon mais quand on peut expliquer biso c'est simple merci pour la question oyo c'est simple nous rappelle na émission sur na sala ratem na ngoza sauver nos couples congolais seule chose eloko zo marché te na ba couple na biso ba couple congolais mingi baza minoritaire et ba couple oyo batanzambe na kati ya couple d'accord baza pina muke et puis eloko mibali na poto bani komiki tsate so aza na mwasi pona ye fo ni ataka mwasi yezo mwati fo sala kana ndako yezo mwati fo sala ka boye eloko wana ya dialogue entre mwasi na mubali na komiki tisa eloko wana ezangi na ba couple na biso mubali ni komiki tsate pa mwasi azo mona soka mikitisi petala ko monelanga yaza mwasi ya omoni yangote non azotuna ba camarade mal bloko to libana na ya mutu zo ko bomba penza ba couple tant yo ke lo balikamno na libanda ko kantate mutu na libanda ko peso conseil bien pour ya bonsa couple no ako peso conseil mabe aya yo mto sala kombo yo adi de Masuki yo adi amano yo sula ngone njola saka na yo so uza pene spite olandi bata libanda tango na ndaku o bebisi couple na yo ndenge to sala be mission boy na ombala mande fa pembe mais na ndaku na ombala mande fa pembe te oui na ta parent naza dige s'il s'agit que na sokola basani na sokola basani s'il s'agit que moi ça gangela mo sala pe boy ko gangela mutu bon peut-être que ko ganga c'est trop dur mais ba reprocher yo eza mabete na couple c'est comme ça mais comme qui tes ma couple na biso yango wana et autre chose tozo bala na surtout obali oyo yote ndo bengisa na poto ya na ndenge na yo na ndenge na yo ba bloc wana pe éclair makamuto na ba couple moi si compte mobile la limité or le bien mlinga pa ni yom to bengisa na poto yom to sala boye romona mususu aya poto ba parents na ye ba yebisa déjà moi na zone OK poto tala biso ba parents ndenge toza awa toza na loko te yo ke kuna zala mayele ale moi stanga na ndaku e komi nini aza na 20 ola la sambali kingana na 20 ala sambali kingana na 10 wana kiyanda azobomba mbala zo ba te mona kuna ta somba lupangu na Afrique ba famille ba somele makamwa tout yango zo bomba ba couple na biso lelo makamwa zebele Diamant Noir il faut trouver so lango penza ya makamotali ba couple mais bref kaka ya makasi bonzambe soki ezate couple wana bo matabo kita un jour bo panza po eloko sata combattra comme couple ezate ouais
Ce qui rend bozana bonzambe, quand on dit bonzambe, exactement que moi c'est le colonisa na losambo, yo mobali le colonisa na nous na ambiance. Voilà porte ça toujours fond na couple. Ah bon? Voilà. Ben ndeko na bandi ba Hollande parce que eloko aboyeza makasi mingi eloko lobi wana soki mibali bazo sala ngo bongo ba couple za na problème te. Soki basi bi ba sala ngo bongo ba couple za na problème te. Donc bataka bonzambe si bonzambe nini? Ponde toza boeleyo to ba banzambe baza ebeli. Batumso ba bito kende na nzamba Jésus Christ bamso ba bite tozongi nzamba bokoko ya papa Simo Kimbangu batumso ba bite bokoko na biso ya kala tsuki. C'est comme ça, Bénin, nous avons expliqué ce poteau. La vie, diamant noir, la vie, banzam basami balemisa tuté. Nzamba kaka moko. Ato sambelaka na kimbangiste. Ato za bouddhiste. Ato za mutabima. Oh, soki mpe via longo. Nzambe azalaka kaka moko. Basami balemisa tuté. Motema na yo, kati na yo, croyance na yo. Nengo do vivre na mokili bonzambe yango wana. Oyibika ke na kufinga diamant noir te, na kusala mabete, na koyibeloka mutu te, na kuzwa mwasa mninga te, na kuzwa mbala mninga te, oza sembo kati na yo ki bonzambe yango wana. Nzambe azani ka moko bazami bali mais wana na tsomo elomo. Babike loko lobi anga na balandi ba Hollande biso na otsa kamera te na loba malembe ba oyoka te. Babike yo moko bana no bakima yo bana no musaka je dis bana nazo bia bana ndaku te ba to sa sa vie privée te tozo bia vie professionnelle bana no bakima yo ba onyo so tout mais yo kandi yo zo ba yo kate bana ba yo kate bazo yo kate to so la biso mbale bana bakima babi wala pena papa moko ko meka kutu te donc azana jalousie mutima mabe mo yo sakana te mais yo biso Siko diamant noir fond la caméra na fond la siko fond la ba oyoka siko diamant noir omoni mwana no kutu propre biologique oyo boti akobalukela yo ba parents akobalukela yo c'est possible c'est déserté pe na ndako abimia ko moyiba ko finga ba parents eza normal musana biso oyo eza normal mwana ko bima ake ko sala vie na ye ake ko sala chaîne na ye pour y marcher au ça il faut quitter c'est pas ya outil. Voilà, faut tout le monde normal. Pourquoi on a répondu à mon tuté? Et je ne peux pas répondre. Pourquoi on répond tout le monde pourquoi? Pour banana basali qui ngapele o didi na bezalamande fa pembe o benga lo didi masiku mande fa pembe. Ça dit ba porter et belé na vie du public. Ba mbula et betela ba onanzela ba moyi pour ba ça la force à vie du public. Donc ata finginga ta lobi boye jamais na ko répondre mabe pour na bana. Wana penda jamais. Moi na nyonso aleka na vie du public ba yebi o ba benga na kuzu auto sola kana pesa toujours conseil. Mais ba longwa ndeni ce ka boyoka ni te futi mbongo takimi. Te mususu ezaka pona mbongo te. Mususu aye akoya na beat kino ba yebanga ba monanga. Ta ba mona na vie du public na sali mo public nanga peut-être que na sali ko nanga e osimba. Ezaka likama mbongo te. OK. Après yo so yebite tanga kei kombo simanango yuki ka bareto ba nous on comme zonga on les a normal tant que ça pas congolais wana bengi la qui na la mission koto on sait le même mission il y a une heure au finga tout ça tant que ça parents faut amter munene OK nga pena na amter munene bien conseil na bande comme susu na zama amter munene ata mona longo na chaîne ake finga yo yango et la sa force na yo mais tout monde artiste na biso sali bongote quel artiste Fali pour parole kitaki na plateau tout le monde likambo ya mwana ye aleki na ona télévision bon le biango boye ki mwana so asali mabeza te so za papa fondi makaka mais jusqu'au biso mwana so fondi makaka problème Fali ça langage que lui nga dile masuki na plate Fali so za nga dile masuki na ko koleka jamais na mission na écran bona le belika mwana nga o maman na soki boye na za ba vie na sala o na sala avant. Oui. Ou comme internet non na linga kuduté puisque bana baza yanga ngam pesa bango valeur etika libela etika libela bana ngam pesa bango valeur na pesa exemple ya Kofi makama mo ani komeko leka aba komeko lobelo ni Kofi sala ki aleki na terrain bike s'il vous plaît na mwana na ngai te wana mwana na ngazama kila na nga et puis le Congo style ki obi ketanga le comprendre mbamo ah oui ayeka bomi moto ngompe calme koti mamo sina mais fali bon ça langage que lui ya mona ka lo baninga ya lobi wana voilà pour na nga lo baninga na lobi peut-être kana papa msuba za na kanda makasi
papa musuba na kanda muke peut-être na kanda bana makila na yo atoza na kanda ndeva bana ufukita ataka na ndenge nini makila o nzamba pesi makila na yo esali mutu ezoganga na nzoto mais non voilà. Mais c'est quoi média na biso on to barati média pesa ma baby télévision mutu musu afanda ki ali abende ko na lobango te mai na télé boy caméra ka liboso mona mutabunga bani pe oloba c'est quoi pesa la musu c'est ça depuis a uta na epa na bango éducation ponga na bonazu caméra botie bonaye na bandi maître Didé Saddam yo boye Jean-Claude Mabanzo yo mbongo na wono zaka na ngwebele tala boye asala boye mais jamais mais pour batalati pour ça de cette émission ndeto lo baboto tout na vie ya Didier Masuki ozo expliquer biso emsu batu mususu yo tala marat oui ofinga non alors pourquoi ka fuba ki ofinga pour batala mususu ba o wana ba okanza wana ba okanza bongo pe ba ko zonga normal ba ni ko sabe émission normal ni ya ba ko sabe émission normal ba ko tala mala bango au monde le problème c'est quoi Diamant Noir tant ba finga ka wana ezala mutu bato ba finga ka ba sa na famille. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86 923 71 72 15 933 86 69 35 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Voilà, tu as toujours na yo moko Didier Masuki parce que tu ngai to pe maman muke to tanda to landa pib ndeto tu ko landa wana sikoyo to zongi po to sola toujours makambu o zoloba oyebike likambo to loba surtout ndeto moni ndeko na biso fali pupa artiste monene ya RDC obiso so total ramsa na ya salaka eloko wana na moni esali polémique makasi na réseaux sociaux tout le monde azoloba yango ba msu balobi non papa il fallait que ça la bongo te ba msu babite bana baza bana mabe bango pe bayaka na makambu ya papa la bango na télévision bazoba ketenga na zana ngabie na mbongo nanga na tina mbongo papa te tout le monde qui a coupé les kaki tout le monde qui fait rigola tout le monde qui pourquoi me ramener ce artiste na biso ils ont y a mingi ka na réseaux sociaux. Bon voilà c'est normal le monde na mbongo na so na Congo so aux artistes vie na ekomi et comme il y a libanda comme public même vie de couple non faut ba yeba bon bango pe balingaka. Na repose exemple. Yo vous libanda mais vie de couple to éviter malgo parce maman. Pour na bomba kango. Oso mona moi sinanga super ni dalé là les kana ba télé asala ka boyo ba blog na internet non. Non, même ngambo pourquoi na diminuer internet. Na lander no liboso vie de couple. Moni combo c'est salami, mutu tabi vie de public, tout ça peut na vie de couple. Ça il faut na za parents. Na uza tout le temps libanda te ponga soki na on s'est donné à fond na za trop libanda ba voyage de gauche à droite. Alors ce que éducation bana. Na tigila maman mokumba non. Non, par exemple, est-ce que Obi Mosa Nyoka Longo Nandako? Ah, bonne question. Hein? Non, Obi Mosa Nyoka Longo. Obi Misi wa makasi. Moi, ça Félix Oazé, qu'on a yébié. Ah, ba bomba basi na bango. Même Félix Oazé, quand ça gonze mo bomba moi sinayo. Pourquoi ba yébi valeur ya couple? Soza moi ça star, ba habite soza moi ça star pour comme star. Non, ba l'homme da star za musala na ye. Yoza moi si yandako, oza tout à libanda te. Ba ça ko exposer ba vie na bango moko pina ba moni musique on peut aller les quoi ba vie oya kalate. Oya lelo ba yeko kuta internet, vie exposé na net vitesse ya osakanate. Et ça n'est pas si makambo ba ya fali ni to leka na landa ya faire azripe problème na moi na biso Davina mais faire à répondre à Niambi qui na o siliki à Davina te. Aza moi na ta lobby na ko belé ma bête. Voilà un parent comment il peut répondre. Donc à protéger voilà. Kofi Olomide même chose alors ba pona moi na e Didison ke botika moi na botika ko conseil moi na wana a makila na problème ça nga na mama na bango ya moi na te. Même chose peut faire quoi que le bani on mais yepona y amoni oya quoi que le bani nenge ya lobby wana mais chose là qui ngai dit na part nanga na ko répondre nenge wana te pourquoi lelo naza bien musuma na vani sateza bien naza bien dit ma sumo bala mande fa pembe mais il y aura un moment na oza même pas et oza sous-té na kokola na kombe malade ko ya pini naza bobe lobby naza ba mais bato ba ko ya ko sunga ezaka ba nanga
o balanda ko ba ya moko msa etalo musu bakoyate so sikesi bakomo chelota tayo wana mande fape moninga koma bakomo kima atali téléphone ka we nani wana non didi yepedi asasila yebo atunga pa succès ekendaka mais tokabolaka kozala vedette kozala star na kozala parent responsable kanda ezala mabe mais kanda eza mabe eloko makila nza mapesi yo mwana ata fingi yo ata sali mabeni alobi mabeni pona yo papa fozala mutema munene Diamant Noir na basalo émission ta ina eta bazo finga yo et yanga ezalaki répétitif bavande ya robela nga ba finga je pense na ta seul chroniqueur na ba imba nyos ozaka finga ma mingi ezali DJ Masuki d'accord ezalaka nga. Mais pourquoi on a répondu à mon tuté? Quand on a dit que ça la passe, c'est ça la passe, oui. Mais d'autres, émission, oui, ça la boue. On a ce moment, il pas pour ban une basse à la émission. Nous avons limbi ça bango. D'habiter le verre m'a beaucoup, bravo. Nous avons limbi ça bango. Donc, faut pas y avoir aux parents. On a regretté. Dans le langage, on a opinion dans le langage, on a ninge star nem so le bec non maman na le bibo na conseiller ba na lokola ba kufa pourquoi s'adresser na maman tika bana oui vakinda kele pas moi si tika mwana ça n'a rien à voir avec maman lui bongo zo komba mwana no portaka na nzoto tsaki oké olongoli yango c'est ça et ça on a tina mogoté peut-être musu yango wana pourquoi pas tant ya longola ki ngava ene ka nanda ku po biso to yeba biso ti bato longola mbate pourquoi fois ya nango na média po ala kisango côté wana pe c'est ça donc azamukolo ayebelo le tinda ki ya le baningona ayebi ba retomber dans internet ndenge comment azamona muketa azamukolo abi pourquoi ayaki. De ce que tu as dit, buzz ou non? Fallait avoir star international. Oui. Azatina BST. Yemo katina yebika pourquoi ya. Donc voilà, maman Diamant Noir, yemo kaza mukolo abi pourquoi a répondre à ngwana. Bana baza sacré, la famille est vraiment sacrée. Sacré, ngamo na ngata fingi ngata saine ezana façon. Malgré que kopesa pe moi na teke, azo courage na ya ko manquer ba parents respect. On a pesé l'homme sous. Omoni bana o baboka marapeke bozana bango ndako mokote bazoboka mana libota mususu na mama na bango yo pozana bana mususu mama na bango ba éducation ça peu différent que ceux qui yo moko zakina bango esika moko et pas azovanda kuna mama na bango kutana ba kamada ba mama kobima exact différent ceux qui yo papa zakina bango ensemble tout ça joue rôle aussi hein. OK la nyonso wana donc tant que comme papa ba bloko na tout attention on a déconné. Mais yo mo dit monsieur comment ça la nanda yo vanda ndengeni ngana vanda ngana za parents ngana za vraiment vrai parents. OK naza vraiment vrai parents ngana ko négliger bana lamba pe arriva pe yo pour couper na moi si la ngana linga te na lamba po alingana lia mingi c'est pas que na yebite yenda ko kana ulia biloko o mona mbala lambite d'accord alingana te na lamba po yebi ngana linga soupu ne mingi yango singa yimo ko lamba mais o no te tikali yo kosa banda ko ba repassage ba ni na mikumisité mais na sala yango vraiment merci pourquoi natuni on pamba te natuni ka pona ko bakisa na ozoloba tant tozoba likambo surtout ndenge lekeli côté artiste na biso ya munene fali pupa ndenge salami ebimabe yango natuni bongo yo mo posala ndeni po tango tozoloba mutu mususu totali pe côté tito ba peke te ngamo pe na za exemple na sala rango pour avoir pesa mutu conseil fo yo moko déjà au sala likambo ngo ngana ko et le biteke na za BRRT na za papa na vous appelle BRR na za mutu na ko bateke o ye non mais na likambo tali bana o me makatena non na réseaux sociaux surtout parce que lelo bat ba otala mutu mso ayineli o mwana lobi o regretter tango yo kalika mutwana lobi pona mwana yo za pepas pour kongola kota makambo ata ko kota te ayibite ke yoza papa na mwana ya koti pena ko finga mwana batu pona landaki na mwana ki mwasi voilà vraiment donc ba sali émission contre bana na yo eloko wana pena en tout cas biso tozana ngo d'accord te surtout et le sali passe pourquoi ne pas répondre bato bazo finga bana na yo propre pekisi bango pourquoi pekisa bango te ozo tika. Où sont ces conseillers? Ah oui, ça aussi. Où sont ces conseillers? Bah, c'est un bon à l'écran. Même si
na mama na bango bokabwana bobebana mais bana bokotikala ka kokabwana te eza makila na otim ko nzamba ko boma mokili oyo et c'est la terre impossible bomona bato baleki na réseaux sociaux bazo finga bana na yo et ni réplique bon voilà. Vraiment merci na yo Didier Masuki tozaki na yo longo tobaki tosola ka mwa muke pona lelo po bandeko bazolanda bayeba pe qui est Didier Masuki yango to tunaki yo expliquer biso place outaki na lelo na Suisse mais kokota no na Suisse protocole le kabongo te na kokota na Suisse ezaki passe ezarandenge ni na Suisse tango kota kamba liboso pena kovanda po vendre maso lelo ndenge kovanda bu izarandenge ni likamutu ezana 2000 yango hein non non utaki passe te ezaki quand même difficile ezaki difficile na otita on aye tango ba les simbité ezaki na ngunda ndenge za mukande ezaki ba mona Suisse ou ta ba côté ngana uta côté mususte bon non na kena na mboka mo na kena na Afrique en Europe de l'Est ba refula ngata ba refulinga 2 semaines après na eko ya Suisse ngana zwa pena vol aéroport Angili ti Zurich ngana côté la pena na Zurich directement ouais le 1er décembre 1997 au Kouti même bila ko tozo la émission ayebi ke monsieur Masuki akota le 1er décembre au Kangana date 1997 na robosa na ngota siko zainde ni au Kouti ba noir déjà belé zainde oui na ko kuta mutako zo na aéroport ezaka Hakim Prince de Lausanne ne akozwanga poto za ba ndeko par alliance donc oncle Hakim abala sœur nanga Yvonne Masuki personnam kufa ouais non Hakim azokuta kutu poto azoya no bakini ngam na zo zo pe na aéroport etant na yaka Suisse Hakim ndaka kozwanga na yebaka na tika na apesa nga blé moko apesa nga saucisse saucisse ya munene na bano liango wabi nga Didier o na poto basilisa yango batika ndambu mama la ngai banda ko lia saucisse olembi otika ti Hakim yo fo oh tant à moi qui na l'habilité Didier non tika na kosilanga wazo le déjà na léger belé ko teki ba muke ba kelenga soko ma habité tika na o ozo bijo ça ça blé de thé mais c'était quand même difficile ngunda wimboko to vanya Suisse ko za mukandeza lipa na nguba te na kemba pe nza ba bazo renouveler nga mukana ba 2 3 4 jours ba maso ba bima baza mboka muso ba yebi 4 jours oui bazo renouveler mukana pour 4 jours na quel lundi ba renouveler nga yaka jeudi waouh ezala na quel jeudi ba renouveler nga ti lundi prochain car en ngwana ba yebi donc zo ça ba tout olembi ba tout na lemba mais nzamba sala makamna ndenge na ye kaka na kozanga mukanda wana na zo musala o na za mpele na sali 21 na musala na hôpital na salaka bakota yo batali kutu mukaba batala kutu te mukolo na bazunga na musala bani musala une semaine après basenga mukanda na si mukontina biso kinga na sala mukanda te abi komoza mukanda te kabi na za na l'accès papier mo ba benga papier a pembe atali boy mamo kabi c'est pas grave il mo bengi direction bi ke mo mbala o sala bien faut bobale voilà tina nenge il a sauvé nga les mukanda eko ya voilà na fondé famille et lelo moi nga vous Didier Masuki 20 ans wow voilà donc c'est de suite na baleki na ye Marie Jovita Anderson donc ezaki passe pe la Suisse attend ezaki facilité nzambe quand zo banga ko bimate vanda ka ba tuku ba me osekanga à l'époque mais garçon ndeni mais les kamutu ndaba mo asuka ezaka nzambe ko nzamba bege no oyebi lobi ya mutu te yango faut pas to seka batu te donc lobi o nzamba sala na via mutu to éviter via mutu za ndeto zwaka transport to aura ba train complet aura ba avion ça escale par exemple na Congo Brazza ou na Angola ba oba okitela Angola ba kiti ba oba continuer na terminus na Congo Kinshasa ba continuer vie ezapi bongo même na ba train okitela Charles de Gaulle okita akiti bo musupa akina otina terminus donc vie mutu ezane wana lelo Didier Masuki merci balandi tout te pose basima troinga to kota pena ba détail be to beka to ba mo muketo sepe to sola na yo balandi lelo so lingo tiki ba ngo pesa conseil surtout na makambo lobi ba couple ba musicien nyoso na biso ba chroniqueur ba journaliste tout na tikeli yo mukumba wana pas ba journaliste pour musana biso yango wana et que lelo ezo sala soni
presse n'est commis. Et là, comme on a oloba, c'est très important. Oyoka yoki, oyoka nete ayoki na ete. Neto vivre bon vie. Tout le monde a mis son mot spirituel, tout le monde a mis son charnalité, tout le monde a vu la nègre qui va moussounité. Mbongo YouTube foutaka batu. Est-ce que vous voyez ce que vous avez? Tabakam. Si vous se posez la question, mbongo YouTube foutaka batu. Posez une vidéo, YouTube fouti yo mbongo. Diamano dans ce monde yo, ils sont sous emprise na Satan. Et là, sous emprise de Satan. Babiloko, tout le monde sait que mbongo, tala, maladie, Covid, bébé. Tu crois que mbongo va penser à biso pour battre qui va te penser à mbongo? Non. Non. Mbongo même petit ozo kango, yango zo mona batu muso mona ke. Nanda ko peut-être abota man éducation mais mbongo atanga zongo boye. Na moni bifuna finga muté so na finga batu bakota so ebele na ogane mingi oui esprit netini wa no finga batu poza mbongo wana mbongo ba pesa ki échanger au makanisi fona finga siko za na bonzambe te mais o aza na bonzambe na ye aola na mukine to tambola ngana tala na otaba na musa bimi de mona wa picha bimi ka lelo botanga osala boka 100 000 vies 50 000 vies mais otaba boza na base kutu ata notion ya presse ezate. Attaque au bataille, je suis au Yapamba à éviter, mais sur la vidéo, 50, 100 000 vies. Au éviter, n'est pas tout la vie. Et ça est l'occupé au monde internet. Baboya, Bandima, et ça, Bongo. Nazara tout le temps à Kinshasa, je sais ce qui se passe maintenant dans le monde net. Mais ce n'est pas dit que tout le monde, non. Et ça, Oyo, va préférer, comme on a vu, on a bango. Et naba oyo ba sa musala ba normal ba bunda ndeko mwasi mo ba li bunda ba thème ya bien ba thème c'est belé to ko lo bien na vie makamba so c'est quand ba couple ba ko ba na émission ba na lelo ti pour couple c'est na makambo e belé ya on tika yo lo beli biso on so kimi omba on nga la katika thème c'est ko ça 3 heures du temps l'émission mais oui to ko na deuxième partie to ko ça to ko lo bela uniquement ki ba couple même Paris na Roya on a déplacé nanga na Koya to ko lo bela to bande ko presse. Tout ça, oyo na valeur nango s'il vous plaît vraiment. Tout ça, musala o na valeur nango. Surtout TikTok et ko boma pena muto ça 6 heures du temps. Il y a ko sakana te. Et là on a posé la question au moins moi si femme mariée na biso ba mariée ou pas 1h du matin 2h du matin ba do ça la direct. Mais mobali yo ça wapi alali. On l'a dit moi ça direct bato ça mo direct éviter ba commentaire bato ça éviter un bato finga yo na ba commentaire yo innocent mais vraiment toujours ça non qui responsabilité ya ba parents ya on a dit que mbongo wana au internet yo futaka bato ya ngo zo rendre bato ba folle ils ont commencé bato mususu ba insensé qui azala ki bien mais comme que non le na su matière zo kiti ya ko vanda zo kiti vanda wana ba mo benga bongo bo s'abonner boye ubani kutali mama moloba vie privée ya bato mais batondi batondi ko ndenge sangwa loba télévision moko batebele batondi bazotala mais siko bato na ozo finga oyebi malchance nous ont porté sur oza moi ça les bala bien au bota malchance nous ont porté na vie ya bana na yo na bato ozo finga na internet pour ozo ba mbongo osa ba vie ba bengi ba pesi au $100 finga so die masuki azalaka boye bani ko finga ba vie ekoti yiso futi mbongo wana et pas motema na ngai zo lela yo liango ozo finga nga natali boye makama lukuta na yebite oza na bana c'est par là ce qu'on peut yoka que non ma malheur la na bana batu de génération en génération ba mabe o biso ba parents to salaka ni ba zo baté à travers internet lelo tozo luka ba malédiction ya bana biso pour nini matière vie à batu vraiment bien sûr ça les gens ont belé vraiment analyse ya bien ya propre ça lango sans ko finga o asali mabe opese faute na on opese faute mais sans que on insulter conseil no pesa la bande ko na biso yango wana na bande ko ba musicien faut ba ko différencier vie musicale na vie de famille babi msaka vie na bango musique te ndenge mona vie ya famille et nyoso comme libande comme état na man internet c'est ba soin na tongo toza au courant na voilà. Pourquoi même ceux qui mutalinga ko mingi ba fan na yo likamosa bo ba publier lo comme me gangela bango lo bango non stop one is a vie de couple one a famille na wana bana na lingi makambo wana te po yom do futa bango yom to na succès bango ba yo betelo ka maboko ba so swane la yo Didi Aleki yo
Jean-Claude Mabanzo azala mbongo ebele yo kuta mbongo te voilà rive kona lekio rive kono boye boye voilà bébé chito aza boye boye bango bayaka koloba loba kaka mais yo moko kolo masolo zina go de makulu oh zina go de makulu sukutu boye boye voilà c'est ça. Donc batika viona batika makamona bazong sana nous valeur ya musique congolaise et comme ça la sonne lelo ba ivoirienne ba camerounais ba koma kotala ba koma koyoka lingala et ça la ka sonne succès mgole ko sila pour succès jamais ko kenango vi mobimba ba vie voloko ba sala ba succès ndenge nini so azo leka batu quand emi mbonge oh lelo vie voloko leki ne kana sachet ne ko to betaka tour Internet et hindi. Pour nini succès za la société. Et ça ce qu'on dit ba kiti ça est aninga komi. Mais tant na succès. Donc succès qui est voilà. Moi si ça linga. Donc ba yebaka ko kabola vie de famille na vie musicale. Et ba couple pour na ba couple quand on na lobaki to yeba uta vraiment nzambe. Na kati ba couple na biso. Boba boy sambela te wasani. Yeba luka nzambe ba luka kaye. D'accord. Nzambe ba luka kaye ko benga yo payer moko oui mais nzambe ba luka kaye. OK. Voilà. Merci na Didier Masuki et puis balandi so balandi biso lelo na kati ya Diamant Noir TV. Didier Masuki aza toujours yi moka esibino azali musa peso ke nango bien siko. Toujours kitoko. Projet na yo na mo mukuse. On va projet ça bana mai balele belé balobi ke Didier Masuki comme son négligé vie du public boye na négligé vie du public té monde tous araboyer tous en ba vie privée. Nazaki ba mamanga au sala vie privée zunga ba né ebelé nazaki obligé. Vous savez combien de temps on vend aquí? Ça va 3 ans, 4 ans. Voire même 5 ans. On a ça wana lelo sili nango. Nazo ki na GIA sonza masuki na ok donc ils équipe dans la vie du public mais ngai moko dile masuki na kubunda sune zakili boso et ils ont une équipe ya vie du public akini ngape na sala nga toujours be émission mais makambo o na sala na go itala on abonne internet te na sala makambo musu na sala o eza pona bien ya vie na ngana libota langa pesa mbote la bande ko ngo pesa mbote poto succès mbote na super anita lelo motema dile masuki moi si wate msabambo mato iso tambola na piso mbote belé famille lelo nyonso na pesi nga papa bane belé Plamedi Masuki na pesi mbote Ronel Masuki mbote Jemima Masuki na pesi mbote Corneille Masuki na pesi mbote Marie Jovita na pesi mbote Anderson na pesi mbote et Anidi bana ngako bana nga et Anidi c'est un moment na kokota ba buzo ba te na internet pour na part donc mbote mingi na maître Sadam Didier Sadam na pesi mbote belé sans oublier maître Rive Kono maître Tindara déjà maître Sadam Tindara Rive Kono na pesi mbote belé sans oublier Bigantsumbu un sapeur bravo na Bigantsumbu ayena idéologie moko sapeur lata investing na mboka musala sala makaba mona ki yoza vrai sapeur o asali hôtel Mundele hôtel Club Center voilà au niveau que Angola to mela mai to landa pib to landa pib ya Bigantsumbu voilà. Okay. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86 923 71 72 15 933 86 69 35 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Ok, c'est bon, merci Tolandi Pib Tozongi. Merci beaucoup et merci na yope Diamant Noir. C'est pour la première fois que na le kana Diamant Noir TV. Nzamba sukate. Nzamba lola o akilanga ina yo abakselu susumayele ebele. Merci. Abakselu ebele et sukela kana YouTube te. Un jour efungama ekoma musika. Merci na balandino so bolandi biso pona lelo vraiment na Diamant Noir TV merci na j'aime na mino bo partager ki vidéo o botela ki biso ba j'aime ezara bongo. Tozana kati ya Suisse toujours
bana Suisse mbote na bino nyos likambute na funa komango na papier po bato Suisse belé ba yambanga pe makasi ndeko kisuka na pesi mbote pe ndeko na bino moko asali livre ki azolo bya makambo zoli kana mboka po wala pe to tuna ki yango lelo te mais tant suna mbala sima azolo bya trop makambo zoli kana este ya mboka ndeni bazo agresser biso asali pe na livre mutama ye na kati ya Suisse ndeko kisuka azoteka livre na so bo sombi yango eza malamu bana Suisse bo soutenir atango bandeko bazo ya ki kota yaza kota ba livre ye azu mutute ye o musique oni ye kaka azan écrivain ya ko marakak vraiment ndeko kisuka mbote sikozali na ndeko nyoso tutu kutena bino nyoso tu na mbala sima. Merci, à très bientôt. Bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.